Mbote bandeko banso ya bosolo na politique officielle bino ba bozwi penza libaku ya kotala biso na mokolo ya lelo topesi bino mbote bipai biso yo bino bozali bana ya République démocratique du Congo mobimba topesi bino mbote bandeko bozwami na ba province nyonso ezali na kati ya mboka na biso mbote mingi epai bozali bandeko banso bazali kolanda biso na mikili ya bapaya bino ba bozwi penza mokano ya kotala biso en direct sur Facebook topesi bino mbote mingi mbote pe na bandeko ba kolanda biso bo kolanda biso na YouTube bandeko boali na ba continent nyonso boali na Asie boali na Amérique boali na Afrique bozali na Europe partout où vous êtes boali na Océanie topesi bino mbote mingi mbote na bana nyonso ya France bo kotala biso bandeko banso balanda biso na Allemagne bana nyonso bazali kolanda biso na Hollande bandeko ya Suisse topesi bino mbote mingi mbote bisika bozali bana ya Belgique mbote na bino bandeko ya Canada bandeko pe ya États-Unis boali na Chine boali bisika banso bozwami mbote pai bozali na yango lelo to yambi mwana mboka moko o penza aye kotalisa makanisi na ye na mayima tali médecine oyo izali tradi patricien elongo na yende tukosolola penza mayima tali kisi ya bokoko kisi oyo basali ya base ya matiti oyo bapesi na moto pe moto azwi lobiko quelle que soit la maladie yangwana tuyambi ndeko kabe o azali médecin patricien pe ali directeur ya temple du roi Salomon et pe centre médical Èvre et Sika ya bikamwisi ya solo lolenge ye moko penza alingaka koloba yango wana tokei kopesa mwana mboka kabe mbote na yo mbote mama mamelo mbote monde mbote Congo eza mboka na ngai lelo yo tomoni yo docteur Kabe mbala ya mibale oye na kati ya bosolo na politique officielle sango nini penza oyo yo zongeli lisusu parce que toyambaki yo na mwa oelekaki kasi mwa opolobi te na kotika boete ndenge to bandi mwa ya sika il faut na zonga lisusu na bosolo po na lobela penza bana ya mboka surtout bao bazali déranger na bokono oyo ali kotungisa bango yebisa biso nonu mwana ya mboka oyeli nini pona mbala ya mibale na kati ya plateau ya boso na politique mbala oya na mibale eza koyebisa bandeko na biso ba congolais ba congolaises bozala ba interprète ya bandeko o bozala bango voisin koyebisa bango penza ki musala ezo salama ozana ndeko na yo aza autiste to kolanda pato ba kolanda bali na ozana ndeko na yo aza autiste mwana aza lokola kizengi kobwaka mwana wana te zoye yaka na ye sur place ako se retrouver mwana vandaka te tingo eza makasi te mamelo bozwa mwana wana ako se retrouver ozana ndeko na yo azana problème ya l'esclérose en plaques cela veut dire problème neurologique baner eza ya kokofa mutu aza makasi te soki mutu ezosala bien te baner eza bien te maladi wana ezoboma baner ezopesa bulembu nzoto mutu akwei avandi na se na paralysie tension emataka te ekitaka te mais mutu wana avandi na se oyo tobengaka l'esclérose en plaque ner ezokufa mutu ya bongo nayebisi bato boye kobwaka mutu wana te oyo eza maladie spirituelle te papa oyebi ke na mokili selon bible ezoconfirme ke maladie na nzoto ya mutu eza péché tika ndeko na yo ase retrouver bwaka libanda na mwana yo te l'esclérose en plaque problème neurologique ozana ndeko na yo azana problème ya vitiligo cela veut dire mwindo kitoko
tala tache pembe pembe mutu ya bongo botika yete boya kopesa ngai ye vitiligo mutu mwasi mobali eza kitoko mwindo tala batache pembe pembe na mino. Kasi docteur Kabe, c'est bien bon outi kopesa moi quelques maladies yo penza oko prendre soin na yango ke moto pena soki aye azwi lobiko kasi bato ebele o bazwi libaku ya kotala biso na ngonga oyo bako mituna akoloba malamu mpona matali maladi me ayebisa biso nanu ye akomaki munganga na matali matiti ya bokoko ndenge nini. Merci Mamelo. Naloba bako yoka temple du roi Salomon. Moi encore so ecclesia. Tu es yo temple du roi Salomon, cela veut dire. Et si comme makanisi ya bato esuki ya nzambe bandi. Makanisi ya bato esuki. Tous êtes désespérés. Donc la moi na mobade en tant qu'un pasteur. Problème Italie, problème il y a cancer du côlon, oyo tozo benga ya intestin. Zambasarikas yewana. Tozana nde kona yo, problème Italie ya autiste mwana mwasi wan. Papa nanga nazoko kate Congo mboka nangai. Nasara boni na tamboli eloko ezate ngai na lobi na ebisaka bino boye na famille na bino bozala na mutu moko babengaka ye ketoma na famille na bino baleki bayaya mais beaucoup tena mutu moko alobi ke ngai na ndimbaka na ngai te botika ndeko wana bobeta ete kasi yo lakisa bango te boni yo komaki monganga po batoma basila moto ayebi te ayebi na ndenge okomela te surtout que escroquerie pe koma mwa mingi moto wana koboya tia kotikala ka kobe tomate. Merci Mamelo. En tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, médecine ya bakoko na bino moto telemine yango na koloba ke komi tradi kabe mutu ekufi pona medicine zete ekufi bominga mutu ba mélange yango ba nzete nani alakisa yo batikela yo misala bato bakolanda biso te nalobi en tant qu'un phytothérapeute na ebandeli nalobaki naza bien na ebandeli nalobaki moto azwi occasion ya kotala biso siko moto mususu azwa ka occasion ya kotala na ebandeli te na émission osalaka liboso te mais yo ya mibale azwi occasion ya kotala bi toyoka ye nanu azongi pour la deuxième fois c'est sûr ayo kolakisa biso bilembo oyo asalaka mais moto po andima bilembo wana amona nanu ayeba pe moto mosala ebanda wapi koko nda atikela ye baboti nde batikela ye atangeli yango to ezaka ka inspiration be ezaka ka biloko ye mo aki nango nda akobimisa to pe akosangisa na kindoki. Naza bien formé na AVAP. Bien formé. Nazo bandel. Naza Mamelo, merci Mamelo. Naza bien formé na AVAP. AVAP, cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Bien formé. Bien formé. Nakananga, kwa nezambo kananga, attaque un Congolais. Na kose défendre bongo eza drapeau ya mboka nangai. Na lingaka ba Congolais. Na lobi boye, nazo bandela. Boye bi boye. Ke na faye na biso, tozara mutu moko asa toma. Mwana wana ayoka kate. Papa nangai. Ba Congolais, ba Congolaise. Zwa mutu wana. Oh, bozana maladie songolo pakala. Maladie incurable en général, sauf la mort.
moto akokufa parce que mokili eza ya nzambe. Ngai nazo croire que mokili eza ya nzambe. Mpo na nini? Soki mutu azolanda message wana andima te alobaki eza message ya lokuta nakokontinue misala oyo ntina suka ti suki mpe pepe. Mwana avandaka te kingo eza makasi te bolobaka eza makambo ya lokuta. Mais bozo toma ya foyer na bino. Aleki nanga ayoka kate eza makamoko ya lokuta petit wana ayoka mandeko na lobi boy bosangisa na ye. To sala explosion. To bumana na mwana wana. Kongo mboka na ngai. Soka za mwasi to bumana aza mobali aya amona affrontement. Oh papa, na mboka woyo mibali bazate papa nangai. Le problème est que ce qui m'étonne est que okukuta mutu moko azana référence na e bani partout partout par-ci par-là. Grand maître ayebani ke tozana Kabinda Galas Damo A6 bis entrée ya école Gama. Nde wana adresse ya temple du roi Salomon. Merci. Kokote na kati ya nani de Galas Damo te na veni wana te libanda wana na prince cabine na gauche première parcelle deuxième gauche pour bengi biso na ko do baté maman boso les s'arrêter les gens pour technique pour les hommes les s'arrêter keko sala mwana mboka. Allons-y, on doit évoluer. Yangonda na ebisaka batu boy na Congo bozala na mutu o bazo benga tomea o tozana petit na ngai moko petit wana yoka te botika ye batu na ndenga ngai nazoluka batoma zambe na sala boni ngai moko na micha pancarte na Congo. Ok, na ba province nyoso kuti dokta kabe ya micha moko pancarte. Est-ce que beaucoup de pancarte à Congo? Docteur Kabe. Chaque province, grand maître a pancarte, c'est ça. Et puis, il y a une pancarte à Liwapi. Na Kinshasa, tozana avenue Kabamba, vraiment, excuse, selon l'adresse. Selon nouvelle adresse, Kabinda Galas Damo A6 bis. Entrée à école Gama, à gauche, presque troisième parcelle. Photo nanga eza libanda. Au bengi, photo wana, nde okoyebi soki grand maître eza esika oyo. Kabinda A6 bis. Bozala makasi. Bolandi yango kondimate. Mwana mboka Kabe, c'est vrai ou tu koloba tout à l'heure, na koyoka tongo nyoso na kati ya langage na yo mibali bali te. Na ebite nani yoko benga mobali yo ali, nani pe yoko benga mobali yo ali te. Expliquez na nous bana ya mboka. E ali obe slogan na yo mibali bali te, to yonde bato nyoso yoko mona lobi ke ba mibali te ba basi mibali balati jipe to ndengeni. Mwana mwasi oyo. Merci Mamelo. Mibali bazate na mboka na ngai. Soko ponandi makoza mobali. Na Congo mibali bate. Na lobi boy. Na Congo mibali bazate. Ah oko tuna ndemo tuna. Nazo tuna mituna. Il faut que loba bien. Pona nini nazo loba bongo na lobi boye. Nazo bandela. Siko soki bali basala nini. Soki bazali ba contredire nga. Bo makambo yo loba ndi omoni ke ya sembo. Na lobi boye Mamelo. Na lobi nazo bandela. Na minute pe mingi ba ko tala ba ko. Na Congo mibali bazate. Babitala ba escroc. Signe ya mobali za ceinture. Moi si soki azalaki pantalon eza na ceinture te wana ezali kamona ete
ngana kotinda kaye alata jip alata liputa azonga na bino na kuvana bino ba mamelo akanga liputa yo lingi bali bala ndenge nini bazala ndenge il faut mobali nyonso azala penza na numéro na ye matricule na yo o tozo benga plaque numéro matricule na ye numéro plaque na ye epa na ngai kokotambola na mutuka ekozala nayebi te 005 ou bien 0090 ou bien 0092 mais na oyo ngai nazoyeba na Congo bakongolais bazali banda na mboka na ngai nakopesa bino numéro plaque oza na mutuka moi koko esengaka kotia carburateur yango moko emelaka mai eliaka sans côté de yango au lieu que na minute nazwi prise d'air carburant c'était nazopesa bango numéro plaque ya mobali nyonso ya congolais aza na 48 heures basi topesi bango il faut baisa limité 40 na 24 heures tikaye aya na yo aleka numéro oyo ya mboka na ngai soki olingi okutana na grand maison oyo tobengi temple du roi Salomon ebangisa bino te eza koloba boye esika makanisi ya bato esuki ya nzambe bandi bato baza désespéré otamboli eloko eza te na saswana. Voilà. Merci beaucoup, Dr Kabé. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que Azali médecin tradit patricien, c'est lui le numéro 1, s'il faut dire. Il y a Temple du Roi Salomon, au Babengi, Centre médical Èvre, et Sika, il y a Bikamu ici, il y a Solo. Voilà. Nous allons demander à la technique, balancer Bisso, témoignage Oyo, Dr Kabé, Ayeli Bisso, na Katia Plateau. Parce qu'il a eu tout son temps à parler, mais Bilembopé et Ali na terrain d'action Oyo Azali Komene par rapport à la maladie Oyo et Azali Bikissa vraiment. Nous allons prendre quelques vidéos et puis revenir tout juste après pour que Dr Kabé Penza a salé la biso commentaire. Chambou, je suis pasteur responsable de l'église Cité des Riches sur la commune de Kitambo, 15 avenue Royale, Kinshasa, RDC. Alors, dans la commune Kinshasa, na Kabamba, et pas un docteur Kabé. Oui, papa. Nini ememio awa oyeko sambela pona batu bien oyeko pesa batu conseil ou bien na éviter te na eko sambela te ko pesa batu tolite na ene ko tatola. Na eko tatola. D'abord en tant que pasteur, Nzamba salaka ba ndenge beli. Dieu agit dans plusieurs manières. Même la Bible, cela a été dit. Na eko tatola makambo yo e salami awa. Ya mwasi nanga azala Namibie azalaki la maladie grave batamboli presque le monde entier. Cela dit monde entier, cela veut dire bakomi Paris, baki États-Unis, baki Angleterre. Ça fait 2 ans exactement, presque comme 2022, 3 ans. Donc, la dépense énorme, tu as matin ma pango à 5. Naya awa lokola G. Docteur a déplacé. Ba pesi na ba kisi na ikaka. Ba kisi na apesi totindi yango ekomi. Abandi komelango, abandi komela. Munele a tozo zela résultat. Ba prière peut tozo sal. Nzamba sa manière rebelle. A tozo ya l'hôpital, il faut tika prière. C'est le médecin blanc. Mundela Roko Sati. Et puis là, la Roko Sati. Je peux donner mon numéro. Place d'avant, la même adresse. Donc, Mundela Bela Lobby, Oza guéri. Parce que la makila na yo eloko moko exacté. Eza guérison vraie, authentique. Balobi docteur Kaba pesa kabatu bambo, on peut pesa ba message, ba témoignage à l'hôpital. To éviter ce qui nous a mort batu wana parce que biso to moni oyaki ozotambola te siko ko mutambola. Nous allons comprendre et le Salemi Awa. On a les choses qui ne pas en Zambie. On a beaucoup de sabat. Mais nous avons beaucoup de sabat.
ntango nazalaki bayebi nde nazalaki oyo akondima te azwa nzambe azwa lokumu nga nayebi namelekisi abisainga na kontinue kobondela nzambe akosala nzambe mpe asala nzela bakisi siko ndeko maladi oyo babengi sclérose en plaque eza maladi evandisa bato ebele na poto na nini balukela yango solution emonanaka te bato ebele bazali kolanda na minute oyo bayebi te eloko nini basala batambola balemba bavanda message okopesa na bango nyonso par rapport à expérience oyo oti omona epa docteur Kabe parce que oyo bamoni baya babaya kose faire soigner eza problème te baye docteur ozalema en charge ka condition mo apesa bato ozomela kisi nzambe na likolo ya kosala otolo nzela kisi wana nzambe alakisaki ngayo nabiki baya eza na mathématique ya kosala soki oyebi mbela yaka. Ça va papa, merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, tout le monde est awa. Comment on a nippé à tous awa? Comment la maman Adèle, on a ça dans papa. Et puis il y a docteur Kabe, l'hôpital à docteur Kabe. Mais tout le monde image à kala ya moi na façon bana otambola na sikone ngazo tambola to comprendre ni nyango esale bedo. Oye ah pona moi na to pona yo moko na. Bon bana nga awa eza pona mwana nga abota maki. Mama 200 avec otambola. Tata hôtel mama avec hôtel mati. Les age baninga bana soka simelo wa telemi yanga bana osala moti. Bana neka pe publicité na télévision. Tant na moni de motema nga etutaki nga na ya aiba docteur Kabe. Donc na yaki vraiment hésiter à moi mwana ngai azotambola vraiment normal ndenge bana so batambola. Koto mona komo kima. Image à kala to mona ndaki ana otambola ma pe. Alokima vraiment mbango en tout cas ça va vraiment. Ya solo. Ya solo. Parce que ezo mikolo boni to période boni pona nini mona ayoka mala matambo. Bon, tant la bandi traitement na pour vraiment atambola normal les bana so atambola ka. Et soit qui je crois 5 à 6 mois. Ya solo. Boni mwana atamboli vraiment. Maman, mais oh est-ce que makambo solo ba eza solo to mona zaki na ko tambola kaka so ndeni na to comprendre tipo ba image pe lobaka mais to moni mwana bando tambola bien te mais akomi siko ko tambola normal azokima pe tozo ibate est-ce que yebisaki atambola bien te bazwa image pour ça la cop na docteur Kabe to na ça na importance moko te au la cop na docteur Kabe parce que nazo témoigner de misala oyo ya losala po batebele baza na bana boye pe azondima te atambola bazo solution te bandima bamwa boye te balobaka eza bacope na bango basali na tv elekaka elobamaka nango me ngai so nakotémoigne parce que nga mona vivre yango nde yango nakotémoigne yango po eloko nga na moi te jamai nakondima naleka po natémoigne so nakotémoigne parce que na vivre nga mona mwana ngai ya solo mama message okoloba na baparent wana oyo bazali mpe na bana boye bakotambola te donc mwana 6 mois 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans atambolaka te message okopesa na bango par rapport à expérience oyo vivre pas docteur message nakopesa bango vraiment batelema baya na bana ayeba docteur Kabe solution vraiment ezali soki nga mpe navandaki kaka peut-être mwana nga mbeti lelo batamboli te bango baza na bana mpe lolenge wana baya komekana nga ayeba docteur Kabe nzambe elongo na nzambe ana komimonisa solution epe omonisa. Ça va maman merci. Yebisa biso balibane balobaki nini? Balobi soki moto akei malade na hôpital bapesi adresse na ngai bokende kotunaka basi epesi bino adresse esika azwaka traitement ya solo ya malade traitement ya maladi nini? cancer de prostate nabelaka yango nazwaki esu motu te Kabe azongisi ngai nalobi bana balibane baspécialiste ya bamaladi oyo baza na bapareil ya minene sikoyo ebandi boni bango banda kotinda bato epa docteur Kabe bamonaka miracle a partir ya ngai bamonaka eza miracle soki moto abeli batindi epa nanga mpo ngai napesa adresse esinga nazoyelaki lobiko ya solo papa esika nabikelaka wana nazopesa longoni mingi na docteur Kabe nzambe asunga ye akontinue kotraite mpe balinga. Bonjour Ndeko. Bonjour. Oui Ndeko tomoni yo awa kombo nani mpe awa toza wapi? Awa toza kwa docteur Kabe. Kombo nani Ndeko? Kombo nanga tonton Bota. Nini ememi yo awa epa docteur Kabe? Nazwi natamboli ba hôpital nyonso to hôpital to ba mama Yembo
Atamboli de Bangali, donc Bangali, man, Atamboli de Bamadon. Obando tambola, ok, ça, ni côté que la bomba qui bien ni. Bandiko pesa bazoko kayangote, balobi malade otozoko kayangote. Il y a une maladie ni non. Et ça qui maladie à sérieux de foi. Oui, parce que il y a quatre. Donc Atamboli, on va pesa ngaba kiss, bazoko kate. Balobi mais tozoye ba solution qui sini to ko pesa oti. Ya solo. Balboli kisi ba ko pesa ngati. Balobi nga kende. Pesingata solution moko te balobi kende. Donc basundolo na bapasi na yo. Basundoli na bapasi na yo nyoso. Ne yeba docteur Kabelo na ozo solution. Bandi ko ko tambola te. Ya solo. Fo basimbanga. Oh, mettez-les maintenant. Lelo yo ngamo na zo ya hôpital. Na longo na sala séance na longo banda makoloti awa kwa docteur kitila kandena nini na outi wapi nano outi wapi ulewi na uti kitambo oye makolo na ye makolo banda wilireti ndeko mambolo beza solo ndoko koma tala kwente mais olo ba pe na énergie belé bondé ni ndeko na ngai donc na zona sengondeko na zolo bana ndoko kokolo ba voix oti mais maladi ozobela hépatite B eza maladi mabe toyebi yango ebomaka yo lobi pe basundula na ba hôpital tango ye awa docteur Kaba sali cérémonie nini pisinga kaka kisi le kisi va kisi o mela c'est que oya pina ba mema yo pina ba mema ya ko mema ozanga tambola te basimbanga dilo ngala za tout suite siko le romeli la siko meli ba kisi wana omoni nini changement makasi changement na ndenge nazalaki misu jaune en tout cas nazalaki penda kolemba lemba nazalaki masuba ese bima ya mabe folie ezaki ya pasi mais lelo nyonso to normal ya solo bandoko finganga na belisida ya solo na ndeko oui soko kena lelo na quartier place na bandi na bindaki ngana nazala sida mais poto moni pe okongo tambulo za makasi uzoloba ondie muta obela te siko osai mikolo boni a pas docteur Kabe et pas docteur Kabe osai mikolo boni bon on a zo kende ba 2 semaines ndeko tika ba aventure tika ba aventure ko ndeko 2 semaines yo mutu basundolo na ba hôpital mususu ba 2 mois ba hôpital on a ko tika ba 2 mois ba 3 mois ba solution ndeko to tika ba aventure ba bazolanda yo 2 semaines après yo kandeko bato bazolanda to tika ba aventure yo za na maladi makasi hépatite B maladi wana ebomaka basundolo na ba hôpital ba okoko peso ba kisite yo koma aka dans 2 semaines okoma bien boinde nini est-ce que ça va aventure te ndeko mais est-ce que ça va aventure te bato balobaki fo na kufa mais masolo ate balobaki fo eza kufa mais yo kufa pendant sango na nga sana déjà mort mais yo yeyo oza mobimba ozo comprendre kasi nakombanga moko kotambola yango sikonde tozotuna est-ce que eza cop te osali na docteur Kabe po makambo oloba énergie ozoloba nango ezomona na ondire eza ba film moko obetela bato eza eloko nga moko naza awa eza apesi nge eloko te ngai moko mais papa moko boye to pe mama moko boye azolanda na TV na minute azondima mambo oloba na te aya a découvrir yango aya amona yango soki aza na mutu azobela yango aya amona yango donc c'est yo peno olingi oloba na biso ke yo ozalaka obela ozalaka na makasi te yo mutu tomona na makasi bozotambola maboye oyebisi biso ke pena ndenge okomi okomi na bien naza makasi siko donc nazoyanga moko nazalaki na makasi siko message nokopesa na ndeko oyo azali na problème oyo ya hépatite B to pe cirrhose de foie message no kopesa na docteur Kabelo eloko wana pa neza liyanze ndeko il faut ndeko il faut okebaka na maloba maladi wana eza maladi makasi yoko benga ngo liyanzi kana bongo te il faut okebaka na maloba eya maladi munene bamindele babayeta yango te bamindele bakoki te siko yo benga ngo liyanzi ndeni mais abeto modata te liyanzi solongolango c'est ça ndeko mais yo foza yo na monika eza nango kope kope abobeti po façon ozolobela ya clarté monani ondire bapesi yo mbongo oloba c'est que assurance pe nozopesa na bato eza ke assurance ozopesa na bato eza ke vraiment ozwi kisi obiki et pas nazwi kisi na biki
ndenge naza nazozwa kisi na biki Ça va ndeko. comme bonne santé penza makambo nyonso tu changement makasi. Merci mingi ndeko balandi témoignage na yo. Merci. Bah voilà, de retour sur ces plateaux, Bouti Kolanda, témoignage et belé. S'il faut dire, Bikam Penza o et Salami Nakati à temple du roi Salomon et Kambami et Penza Paya Mwanamboka, docteur Kabe Bouti Kolanda, témoignage et belé. J'espère que docteur Yemoko a si la kolimbole la biso moko poto moni esiko Penza. Moto a coupé sa témoignage par rapport à cancer et à prostate. Moto a coupé sa témoignage par rapport à cancer et à intestin au bakoloba mingi colon. Moto a coupé sa témoignage par rapport à autisme, par rapport à hépatite. Moi makambo ebele, moi ba maladie ebele. Ya ngwana topé sa maluba epa ya docteur Kabe ayebisa biso nano bato wana bakoma kilolenge kani na centre pe bato wana e aki obeko ndima na bango. To mo solo batiaki na mesa yango nde esali ke bazwa lobiko mwana mboka Kabe maloba epai na yo na témoignage yango wana euti koleka. Merci Mamelo. Mosala na biso to naebisaka yo émission passée omoni na mokili oyebi eloko boboma Jésus-Christ ezalaki mpona bosolo yo solo balokota ya koyebiso ya kolobango vérité te makambo zo beza solo te il faut aloba vérité yango tomoni bosolo na porte net la médecine bakoko nanga na lobi boyi eza 001 cela veut dire moto a telemeli pour na médecine ya mboka na yo monde attaqué temple international naza Congo te poto soko lubike soko za na posa oyo kapito benga bato o pesa na niveau international na Canada États-Unis ba ko répondre mais ba témoignage yango na to uti kolekisa te bato ba uti kotala ba témoignage yebisa biso nano na ba témoignage o mine mobimba to uti kotala awa yebisa bana ya mboka makambo wana bandeko balobi to moni tata o ya zupe na lobiko na maimatali cancer ya intestin to moni mwa ba maladie mingi bato ba beti tango balobi ba biki na sima ya docteur Kabe. Est-ce qu'il y a solo ali bateau yo créé to vandisi liboso a caméra pesi mo solo lobi yo loba boyaki na problème intestin yo loba boyaki na problème ya hépatite yo kuna lobo boyaki na cancer ya prostate yo kuna loba ete makwanza pene sala ki yo nzoto mobimba betango kaka mo rubrique ndeto koma mona lelo surtout na basali ya nzambe mingi na tangi kombote nazo répondre yo Mamelo. Omoni na bazalaki 70 disciples o Jésus-Christ abanda kotambola na bango bateraka 12 60 wana bakenda na mafia eza koloba nini o bakenda na lokuta o bateraka 12 bazalaki moto na moto azalaka na mosala na ye. Cela veut dire quoi? Eza koloba que maladie nyonso incurable en général sauf la mort moto akufa parce que mokiliza ya nzambe yakana ce que c'est bibembe eza message moko ya lokuta pona nazo koloba bongo parce qu'il faut kotika omoni suki ata balobi ndeni nano suki komi awate nano esangani te eyaka penza suki komi na franc boye esuki ezungi soki elingi esala chuchu na korépondre yo Mamelo bandeko wana oyo aza pasteur en tant qu'un pasteur andimi kodénoncer message forte pour la mobilisation pe ça va congolais ba congolaise même na niveau international maladie oyo babengi ya cancer ya intestin oyo ya colon ya michopo ya solo docteur Kabe azobikisa azama na bandala en tant qu'un pasteur a dénoncé message ezanga été so ya zwa ki lobiko aki kobela yango eza yete mwasi na ye na mboka ya Namibie nde
azalaki abandaki kosouffrir na cancer d'intestin oyo ya kono mais nzambe asungi ye alobi na paske ye moko paster wana losambo esimbaki te falaka na matiti nalobi mama ye eloko eza nini paster aye ngai nalobaka boye kaka mwa tradi patrie yango nde tolobaka mwa lisolo mwa grigri ekotaka na kati basali nyonso ya nzambe nzambe apambola bango mpona nini azoloba bongo parceke soki bango baza te bato bakozala na nzela ya malamu te moto okozala yo otekaka aza lokola aza na motema monene aye abotoli biloko na yo mais bapasali ya nzambe bakozongisa bandeko na yo botika kobotoli biloko ya nzambe ya ndeko na yo parce que nzambe alobi boye tala akotanga wana eza baarticle nakolo wana eza baarticle ya nzambe eboko bible ezo représente baarticle oyo omonaka neti na mokili toza na baparquet général toza na etc parce que toza na badimension nyonso to oyo ya justice mais nzambe mpe toza na badimension to mpona na ezoyoba bongo basali ya nzambe nyonso nzambe apambola bango bakuta mokili biloko nyonso eza deja matiti en tant que jeunesse tala jeunesse 1 kobanda nango ti suka elobi mpona mokili mokili mutu moko azalaki te yo mamelo ngai kabe tozalaki na biso te mais tokutaki mokili tokuti matiti bamai mai wana na matiti nde nazosalela yo kocontredire nga en tant que qui émission passée na biso soki mutu azode akoloba mabe ke matiti nzambe asala eza mabe akodésorganize bato kodésoriente bato ke nayebi ke régie aza mpona kobongisa akodésoriente bato ke esika moko obe matiti nzambe asala eza mabe eza nzela wana mpo na nga etali ye na nzambe azodésoriente nzela mabe nzela ya malamu ya nini kasi nzela ya malamu eza nini yebisa bato busolo naseplaka na bino mpona komona busolo na politike sikoyo oyo olakisi wana eyali verité eza verité na sens nini tozoloba makambo nzambe asali oyo ngai nasali te banzete oyo etika ezalaki na mokili nakuta yango nakotika yango bato na mokili balingi kaka profesi ya lokuta omoni nzambe aza na esika na ye minganga biso toza na nzela ya lik mobimba eza mpona sante sikoyo maladi ya sida yo obikisaka maladi ya mama sida merci mamelo eloko na koyebisa yo soki ndeko aza na posa ya numero na biso eza affiché 09 90 18 67 15 à la fin 09 90 18 67 15 à la fin soki obengi okukutana na docteur Kabe bazobenga ye temple du roi Salomon. Temple du roi Salomon, cela veut dire quoi, mon frère, ma sœur? Et si comme makanisi ya bato esuki ya nzambe bandi centre na biso tokomi eza esika elobi ke ya bikamu isi centre médical Evre na kindoki te mama kindoki eza nini nakolobaka yo nde ndoki mamelo kindoki eza nini nga natuni motuna yo kobela nga ndoki est-ce que oko expliquer nga kindoki mamelo expliquer nga ata moke kindoki eza nini mamelo yo nde ndoki mituni yali ya ngai biyano yali ya yo mwana mais na répondre ke kindoki eza nini mamelo mosusu akoloba bango matiti wana c'est bien bon mais bakoma kosangisa na mwa gris mwa spiritualité ekota na kati bakondima bino ndenge nini merci mamelo merci mamelo merci mamelo nalingi na répondre yo nazopesa numéro na biso eza affiché 09 90
18 67 15 à la fin. En direct. Oya Brazzaville. 00242 05 34 10 74 0 à la fin. En tant qu'œuvre en esprit. Toujours répondre à ma mère. Problème était il y avait VH. Il y avait VH. Ngana kokwe bisoko ngana yibi VH te. Openato melikisi. Na lobi boye mama mamelo. Mama nano ndeko na ngai ya mwasi nano belate mamelo. Mamelo oza journaliste. Vanda esika na yo, ngwende na yo yango wana kiti wana. Vanda esika wana mamelo. Kiti na ngai eza kiti na yo te mamelo. Tala ndenge to se séparer, oza distance ngana. Akolo ba COVID-19. Yo oza musika kana sa musika. Cela veut dire quoi? Mutu na mutu aza na nzela na ye, mamelo. Zonga esika na yo. En tant qu'un traduit praticien, pratique cela veut dire quoi? Eza kolobake mutu akosala ma eloko oya ayebi aza sir na eloko ya kosala yango. C'est ça, c'est la pratique. Na kosala eloko na ngai, ndenge na ngai moko na za sir ke no, eza ya solo. Kasi yebisa biso docteur, eloko na yo eyali ya solo po bato mingi bakoloba batradi patrie bakobuka lokuta bakokwa bato bemo solo ba évoluer pe ba maladie yango ya sida obikisa ata bato boni kasi. Si ça koloba tozo ba témoignage mo. Théorie cela veut dire mutoza na qu'est-ce que c'est azo bateka eza ya solo ou bien eza ya solo te. C'est ça, cela veut dire c'est la théorie mon frère. En tant qu'humain cause la fanatique ya mutu na mokili. Soko moni ndeko na yazo sala bolamu mbo apuye ye. Mais soko bolamu ezo sala te. Soko za peza ke eza solo te. Docteur Kabe. Oh ndeko na za moyibi ozo apuye. Mais c'est pas normal. Ozo na kolo bandeni. Ozo conduire ye mabe. On a appuyé. Donc basunga bino c'est ça, ba accompagner bino pe na ba œuvre boko sala. Na lobi boye boko sala lobe matiti. Net yo. Ozo accompagner. Kisi pe koma talo mingi mwana mboka. O accompagner nga yonde muto za talo mamelo. Kisi koma talo mingi. Comprimé koma pe talo. Yonde muto za oza penza talo. Eza télévision mamelo na kotokotika ko loba ngote. Voilà, docteur Kabe to kata mo maloba moke bandeko ba ko eza biso to ko déjà na suka ya mwana to sengi penza deuxième partie ya ba témoignage pour que tozonga na kati ya plateau na biso ako biso to ali talo mingi. Bonjour Ndeko. Bonjour. Oui Ndeko tomoni yo awa kombo nani pe awa toza wapi? Bon, kombo na ngai papi boy tout ça. Nazali na komini ya Makala. Mais awa tozali na komini ya Kisasa. Place oyo ngai nazali kolanda traitement. Epa nani? Awa epai ya docteur Kabe. Oui, Ndeko papi, tomoni yo awa epa docteur Kabe nini précisément ememi yo awa? Ok. Ngai vraiment précisément ce qui na ye awa pa docteur Kabe. Pona koloba na bandeko nanga surtout oyo bazana bokono ba oyo bazana ndako oyo bazalaki pe na bokono lokola ngai na ye awa pona kolobela intérêt privé ya moto moko songolo pakala te kasi na ye awa pona kolobela santé na ngai. Alors pour ma santé na ngai c'était quoi? Nazalaki so bozomona ngai nazalaki tombé victime na malade nazali kobela ezali arthrose oyo nga nazali kobela ezaki ngai na côté gauche. Alors nakutanaki na minganga par rapport ya douleur na souffrance oyo nazalaki nango baminganga barekomandaki ngai nakende na radio. Alors à travers la radio
nde bozo komona babiloko oyo ezali ya monoko te, ezali bevenema oyo ezali clair ndenge bozali komona yango mosusu pe yangulu oyo ezali réponse ya résultat oyo ngai nakendaki kosala examen. À travers examen oyo ngai nasali batindi ngai na clinique campus mpona opération na lokolo ya gauche. Na lokolo na ngai ya gauche batindi ngai opération na clinique campus. Arrivé na clinique campus esengaki basala yango opération ekutaki ngai $2500. Ya solo ndeko? Oui. Alors eloko oyo bangai batianga na kati ya lokolo bango mo babengi yango prothèse. Prothèse ezo coûter $4500. Alors nyonso ye kototalize ngai $7000. Je vous dis bandeko na ngai ba congolais nazongi na ndako na madame na ngai nalali na leli natuni na nzambe papa musala ninga nasalaka ya malunga oyo nga na kozula $7000 ya kofuta na hôpital famille malunga pe ezali te nga komobola koyo monga ya mbunzimbu na kozwa yango wapi nde na tembe nga na telami me banda komela ngati na banda kosala Comment likolo totala papa na sala zongo ya kotelema so mona kotasala zongo ya kotelema ya solo nga na sala zongo ya kotelema na sala zongo ya sérieux masolongo ya sérieux vandela kasasi na sala zongo ya kolala na sala zongo ya kotelema parce que na yaki na impossibilité ya kosala mouvement nyonso voire même kogunzama siko docteur Kaba asali nani yebisa biso eza kisi ya ndenge nini nango ya pesio ya komela ou bien ndenge nini to comprendre papa les kisi nini na passé na opération sans cicatrice ya solo là je vous dis la vérité parce que na ngai na opéré na la condamné ne loko mo na kata nzoto na ngai mais na zuka kisi na ye ya ceci bomoni nga nazo kumisa nzambe liboso ya mibale na pesi longo na docteur Kabe a continuer na misala na ye ya malamu a continuer kobikisa bato nzambe a continuer ka visiter ka ye siko ndeko na ngai entre biso na ndinga mabete na yebite makambo ucho loba po bate bele bakondima makambo yo zoloba te bazondima ngo ata mukete maladi ya mikwa ebele ebuka kaboye ebandi bo ebuki mutu avandi libela na se akoka suko telema te siko yebisa biso nanu est-ce que makambo zoloba eza scénario bosali pona batu batala bino na TV to eza makambo solo ou bien ozwi mbongo parce que bate bele eloko nazo insister na makasi bate bele bandimaka makambo te. Bonjour papa. Ouais, bonjour papa. Oui papa, to monyo awa, kongo na mpe atuza wapi? Oui, comment on a monsieur Simon Lusamba. Papa Simon atuza wapi? Bon, tu allez pas docteur Kabé. Affaire ni le ko sala awa na docteur Kabé. Bon, docteur Kabé na ebile depuis là nazo mona ba publicité na ni sensation hein. Bon, nazaki na doute ya koya côté doute fort parce que mourir de bana pour déranger ngai faiblesse sexuelle ainsi de suite. Bon alors on a le bino fona kotana na docteur Kabé. Bien sûr. Siko mourir dans mon faiblesse sexuelle ezaki makasi bien ezaki na ngaka neza na on peut-être mukolo moko bien de. Oui, ezaki tout le temps donc nazo même madame azolo ba oneni wo faut misalisa des fois nazo kasimanani mourir des autres déranger nga fort. Alors na le sala ki tout ke na kutana docteur Kabé na expliquer bon et puis na kutana docteur Kabé a miti ko pesa na conseil sala bo alors est-ce qu'on a landi conseil na e conseil na wana zaka ke no nazwa na ni kisi oye azana alors l'air pesa nga kisi donc na meli na moni mena ke non ça va mais moi il est qui bon normalement par rapport à liboso en tout cas je vois que zali soupleza depuis faiblesse sexuelle ndenge zalaki je vois que en tout cas maintenant ça va bien sûr c'est que bokasi bozongi bokosi bokasi wanda bozongi ezongi quand même bien sûr papa mais est-ce que makambo lo beza solo to ezaka ozolo ba pona caméra ezotala non nazolo ba pona caméra te ou bien pona comment je peux dire ko banga docteur Kabé te nazolo ba na
oyo nga nazo sentir na nzoto. Parce que ezaka oyebi ezaka zo beta ba papa belé. Effectivement. Donc ba yo ke la ngopé soni. Alors est-ce que eza vraiment que yoka ki bien ou bien ezaki na okaka mukolo moko ye na okaka bongo parce que soki ezaki malade ezaki moi ma mikolo. Ba papa belé baza na situation wana. Oui, na kokolo babo moni soki malade ou peut-être na nzoto et que ndakambala mon côté. Donc c'est question de patience. Donc à la longue vous allez sentir que non. C'est ce que j'ai fait aussi. Parfois, dans un doute, mais docteur Kabé, mais les restes qu'on fait dans moi, Nicolas, qui se côté dans auto. Maintenant, j'ai commencé à sentir les changements. Siko, papa, message nous compte ça, papa, ou ma balle à la banque, il y a un problème à faiblesse sexuelle. Na minute na TV. Bon, c'est question seulement de faire l'expérience et puis de faire confiance à celui qui vous soigne. Hein. Donc, c'est question seulement d'aller se faire soigner. Vous allez trouver que ça va aller. Ça va, papa. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, papa, tout le monde a awa. Comment on a nipe à tous awapi? Comment on a ma poule honoré? Papa honoré. Awa tous awapi? Awa tous allez pas docteur. Nini oye ko sala awa pas docteur? Kabi. Awa na ye on a salaki na faiblesse sexuelle. Lokola na mona ke na télévision na yokaka yango etindinga na ye pa na ye. Ya solo. Mais faiblesse sexuelle on ezaki na ndenga maladie to ezaki stress po ezaka pe mbali soka za stress jour mo pe ko si malango pete. Ou bien umelaki déjà ezaki ndenga. Umelaki pe ezalaki malade. Mais lokola na ye na monique na bandi kisi pa docteur na meli koleka ba kisi nyonso na mela. Alors solution joie magité mais tant on a meli kisi ya pesinga na monique ça va. Ya solo. Mais ba kiso yo mela c'est que malade on essaie umeli. Et umeli peso ça le logo mokote. Et quoi ça va combien de temps? Ko sali mbula mine. Mbula mine papa. Donc vous avez la condition wana. La condition. C'est que meka bimela donc na meli mbongo peke ime tant on n'ayait pas docteur en tout cas na monique changement ezali. Ya solo. Ezui mikolo boni na no po remarquer wa effet wana. Ezui 5 jours à Pamba. Ah papa, 5 jours ya Pamba. 5 jours. Na problème à faiblesse. Après 4 ans. O meki simbite mais ah oika 5 jours à Pamba. 5 jours à Pamba. Et papa wana ataba tu obazolanda oba ndima ngote parce que faut bandima parce que ngamutu nazokoloba. Nazokoloba pour la prestige on a moni na on a mela na on a meli changement ezali. Oh papa mais ba mibali bele baza kolando na minute o bazoluka eloko yo zolobelana. Est-ce que makambo zoloba eza penza ya solo to eza masolo boyoka na docteur Kabo loba? Non eza ya solo. Elingi koloba te ke na loba kaka o apesinga mbongo asali boeto na pesa publicité te. Tangu na ye na monique changement ezali. Apo baloba biloko wana ezaka lokuta. Kisi ya kobanga. Yo moko yaka au vivre événement. Kisi o ba benga 48 heures eza masolo eza mamolukuta eza solo te. Eza ya solo. C'est que yo vivre ngo. Oui. Wana oyo bato bazotia tembe baya ko vivre événement. C'est que eza ba commentaire te mamosa. Eza ba commentaire te. C'est que yo mo sentir te na bilamba elomba kisi na meli na mo solution monani. Ya solo papa. Oui, eza commentaire te eza te ko na pesa publicité to boy te. Siko papa, est-ce que vous que ma balle est belé et ça sur le point à Kokufa, l'icolo et l'oko wana, ba tata est belé, ba tambolika le quoi, yo 4 ans, Koluka solution. Et ça, Kokufa est belé. Kasi message nous coupé ça na ba papa wana, pour ba sauver ma balle na ba. Ba papa nyonso ba monique, bazana faiblesse sexuelle, ba ya, ba vivre événement, ba bangate, alors que nga nazo pesa publicité te, ngai on a lobby, et alors que na moni changement zali. C'est que ça va histoire te. Eza histoire te. Papa yo za garant. Yeba ko za garant. Ce qui papa wana ba yeko kutana lokuta yo ndem to za responsable. Voilà. Ba ya ko vivre événement ngana moni eza te ko na pesi publicité na pesi lokumu te. Papa penanga to za province pe moko te ngaza msabandundu. Après ça on ngana moni en tout cas ba ya ba bangate alors ba. Voilà. Merci beaucoup. Tozongi Penza na Katia Plateau na biso wana bouti kota la deuxième partie ya ba témoignage au Penza mwana mbuka Kabe
alengelaki mpona bayebanso oyo balingaka ye bayebanso bakolanda ye bayebanso mpe oyo bazali na komitungisa na mayematali bokono na kati ya banzoto na bango pour que baya mpenza babeta porte bahésite te d'ailleurs mwana mboka akopesa nimero na ye ntango nyonso akopesa mpe adresse na ye esika mpenza temple ya roi Salomon ezwami po ete bato banso basila kozwa lobiko. C'est vrai toti kotala tout à l'heure batémoignage na mai matali hernie discale o penza ezwaka na niveau ya mokongo penza ya moto komona ekufi mokongo eliami na kati yoko kwa isusu kosala makambo mosusu te yango wana bandeko bauti kosala témoignage pena bazwi lobiko na centre ya Dr Kabe pe bomoni isusu ba image mosusu lolenge mai matali faiblesse sexuelle lolenge penza Dr Kabe pesi s'il faut dire ba résultat na maimatali faiblesse sexuelle moi lamboka kabe toujours si maloba epai na yo biso banso total ba témoignage et ko loba d'ailleurs na place na yo parce que bato bango moko ba ko confesser lolenge ba yelaki lolenge pe ba komeli epai na yo pe lolenge pe bazweli penza lobiko parce que nzambe atie loboko yo pe mayele pe ya bomoto ekoti pe na kati bopesi lobiko mwana mboka yebisa biso ezaki ndeti penza to beta lisolo ndeti ya hernie discale siko pena mokongo ekosala presque plus kaka matiti kaka ndo sali mélange moto ameli et puis azwi lobiko mwana mboka. Merci Mama Elo. Et là qu'on a répondre ba correspondant na biso ezamoko ceux qui pensent que ozana ndeko azana azo souffrir ya hernie discale joyeux ndengo moni mwana mobile en tant qu'ingénieur amoni yaye hernie discale joyeux ya komona biso ekozala malamu ozana ndeko na yo azana piscoiarsis eza maladie incurable en général. La lingale limbolela yango bandeko pe bananda ba comprendre. Merci bandeko nanga. Okuta mutu moko azana na bandeni. Okuta nzoto lokola kozika. Nini makwanza nzoto mbeza mpesete. Nyon seza mpesete wana eza piscoiarsis. Botara ba témoignage mama wana alobi boyi. Docteur Kabe bokanga elongi yemoko boyoki ndenge azoloba azobanga bandoki mais na lobi boye ndeko nanga to kanga elongi mabeza te piscoiarsis eza maladie incurable okukuta nzoto lokola mutu moko azwi mpese okomela bakisa mpese donc bato wana basa invité bokoyoki témoignage ozana ndeko na yo azana hémophile hémorragie interne na ba articulation nyonso eza ya kovimba tala na articulation ya mwana wana misisa ezo vimba evandi eki kovanda nete na ba articulation nete na ba genou. Non, il peut ça pas si pour le colonie. Il peut ça douleur généralisée, il peut fatigue générale. Bande koya bongo boza invité. Cancer de la prostate oyo moni wana papa naza responsable. Akutana kana makambo ayana etembe mais akutana ki pesa ya solo. Maladie ya kolenga lenga. Na lobi problème etali ya Parkinson boza na moni na mokili. Bozara penza ke naza toba oya ba congolaise tala papa bosala ba discussion wana ailleurs ozana ndeko na yo alobi ke makambo azolo beza lokuta mais tokutana ti ozana ndeko azana Parkinson suki sangai oh papa na ko dénoncer boye ti suka Miyo mezama ya komela carré dentaire wana kuto ezama yanzi pas même une minute ba seconde kabwa na bwaki kanko wana yo okolongola lino papa mama mino evandi na lobi mino ni ya moda opération non chirurgicale
nalobi boye fibrome ekutu koloba pete thyroïde oyo ezokoze cardiovasculaire motema papa na ngai bonza wapi kabe nalobi boye kojuge mutu mosika te nalobi boye soki eza bahumour kabe adresse na ye eza ya koyebana mboka na ngai ya Congo mibali baza te nalobi boye bayebi yo na sens ya commune ou bien na quartier oyembaka ozaka mutu moko ya tembe mais koepa na ngai ozo existe te c'est ça kabe anyonso aza nyonso soko oza mwasi kisasa yango oyo ngai naza eza 09 90 18 67 15 à la fin nazo bandela 09 90 18 67 15 à la fin bosukisa ngai na mboka oyo mibali baza te me basi ndeko na yo barin ebebi bobenga ngai siko likambo yango mpe ya barin obeti mpenza siete froid tokomi na suka mpenza obeti siete na mayematali barin okobeta lisusu siete na mayematali motema yoyokaki lisolo te ya bakidnaper bakozwa moto bakokata mpona kobimisa motema bakokata moto mpona kobimisa barin bateka yango na mosolo mpenza ya makasi jour na kukuta na bato wana bokoyoka lisolo parce que bazokutana kaka na bato kaka ndenge bokutanaka okuti moto moko depuis nzamba malamu te sante ya moto biloko wana mpo mpona kozwa lobiko nazo répondre mamelo bato wana bakutanaka na bato oyo mpenza bakutanaka na bango mpona moto oyo aliaka fufu ale fufu na vie na ye ayebi ke miso yango oyo eza ya fufu na pondo na madeso na saka madeso mais soki akoti na raison na biso nayebi te bazoloka nini na répondre bazoloka nini bana posa ya rente ekoteka matalo makasi bino bokoluka bopesa solution mpona moto oyo bare ekotungisa bango bakoluka babotola mpo bakende koteka baremplace yango moto mosusu mais à part ça rien nini lisusu motema pete motema oyo ekobeta wana mpenza mama soki baza nango oza na posa omona mpenza bato baza te oyo bazopenza se retrouver mpona poma etali ya barin na oyo base retrouver mpona mpenza bato oyo mpenza base retrouver mpona insuffisance rénale barin ebebi bato ya bongo nalobi boye e oyo eza télévision eza radio bakutanaka na nzela ya bato baliaka fufu olie fufu esili omonike fufu yango oyo jour tokokutana eloko nakopesa bandeko nalobi jour wana bakolaka bakoteka misala wana bakutane na nzela na ngai bakolaka bakutana penza na moto likolo ya moto tokomi penza biso toza na posa bakongole base retrouver oza na posa ya ndeko na yo aza na insuffisance rénale benga ye ase retrouver mais soki ozoloba na makambo nga na kozala contre pour ça on est ali likambo malamu te pour toute la république kozwa ndeko na yo na mulimu na ye kozwa motema na ye biso tozobongisa motema tozobongisa barin tinda bakina pe kutana docteur kabe bokoyoka oyo eza kisasa yango oyo mama oyo eza makambo mosusu omoni bato wana nalukaka bango eske bwerin bozoluka eza ya mutu bobimi mutu bozwi ye en tant que humain comme yo neti ndenge oza wana balongola erin na yo c'est pas normal bana mitema te nalobi boye yebisa bango boza invité bokoyoka son bokokutana na penza na makambo bokoyoka tokangi bango boye na maboko topesi bino tala mwana mboka na sasa bongo biso tobangaka nzambe na mokili parce que mokili omoni nzambe tokobanga nzambe eza mokili ya nzambe voilà soki ke eza ke kobotola motema ya mutu bato wana bakozala invité chez temple du roi Salomon okoyoka ndenge tokosala bango yo tiaka mato oyo eza kisasa lelo te lobi te ye jour okoyoka
Batu ya bon toza il faut qu'on la contre na parce que biso toko zana ndeko na yo bande kuna kila pe Dr Kabe atomboki penza na lobi boye ozana ndeko na yo soki ndoki soki nani azo na lobi en tant que humain oyo pe ozana nzoto lokola ya ngai ndeko kokata nzoto eza lokola yo Barin wana yebi sande kazo tinna yo ke barin bazo bongisa mo pas docteur Kabe. Motema o bozo buma bande ko na bino bo buma bango wana. Yelo e jour to kokuta na nzela na ngai. Ki sasa yango boko to biso na bino to koyokana. Voilà, docteur Kabe. Moto kopela. Maloba ya suka. Jour wana ndeko boko mwana mabele e kokwei e komi lokola tremblement de terre. Maloba ya suka. Maloba ya suka opesa penza. Kutana, mais bokutana kana batu te. Bokutana nanga jour mususu. To kutani na tuni oke okozoro kanini. Omoni pete na ngai. O maboko yi. Eza na ba pete tise. Kozana na misu ya fufu te, colère fufu. Jour to kokutana bokomona makambo. Docteur Kabe. Wana eza grand maître, eza message à grand maison. To ko défense message pour ko défendre santé o ya mboka na ngai. Nayoki parce que pesinga kanda tango nayoki olobi kete bande ko na bino ba kidnapper ba kolongola re ba bana ya Congo ba ko sala passe ko na yote ba indiscipliné. Voilà. Soki ozala ndeko na yo azobela ba rein zoye pesanga ye toko bongisa ba rein sens physique. Passez message ya suka mwana mboka poto kabwana penza na balandi banso bazwa ki penza libako ya kotala biso. Merci. Vous rappelez bango pe numéro à téléphone. Numéro téléphonique est 09 90 18 67 15 à la fin. 09 90 18 67 15 à la fin. Et puis ya Brazzaville on a benga ka Bagdad et Sikanga Kabe na banda. Depuis 2010, parce que c'est 13e année encore. Parce que je crois c'est 2009, je crois. Si Dieu levé. Et puis ce qui zamba sungi biso na makanisi ndenge mutu ezo sala ba makambo ebele charge za Congo. Na ebité. Quoi ça va presque 13 ans. Pesa numéro mon mboka. Numéro ya Brazzaville Bagdad o mboka na ngai. A Brazzaville na benga kango mboka na ngai. Et Zali 00242 plus 242 05 34 10 74 0 à la fin. 09 0 Brazzaville 05 34 10 74 0 à la fin. Ce qui au bengi okukuta na mwana bikamwa mama na ngai Mam. Ah, olingolo bachiluba na moni. La sina mesana munoka ya mboka. Passez message so pe na chiluba passer photo. La lingina yebisa yo boy. Opesi ngai motema passe na bande ko bazo botel bato bare. Ah, il sali pas si ça dérange. Et ça la bongo toute la République. Na lobi boye. Na bazo benga 001 monde. Jour to kokuta na bato wana. Jour wana nde mabele kola nde vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup Dr Kabe. Na lobi boye. Jour wana omoni mabele. Hein? Parce que tokuta na kate ponga na lokaka bato wana na mona ka bango te. Voilà. Je musu na kotika mutuka na ngai nazo tambola na makolo. Na kuta na bato wana réseau wana. Bombo na ndenge mutuka wana ezo baluka. Baluka. Merci beaucoup. Ngana bango to bo filmer biso. Merci mama beaucoup. Na ngai nzambe na ngai. Bato bazana mino. O bazana mino te bazoro ko place mino ezalaka te. Voilà, merci beaucoup. Moi la mboka Kabe bande ko balandi na ko rappeler bino. Na ba kinape wana. Azali médecin tradi patricien pe ali yende ako kamba penza temple du roi Salomon na ebité motuno ototi epelisi pena mwa moto mwana mboka tomboki makasi bango ba ko luka ko bongisa rein ba ko luka ko bongisa motema ba ko luka ko pesa solution na bokono e ko tungisa bato
kasi lolenge penza ba kidnapper ba ko sala mosala oyo ya koboma bato pe ya kolongola penza eloko ezali ya motuya na kati ya moto po ekata ye motema. Dr Kabe ali content na yango te. Mwana mboka tomboki bandeko balandi tokomi pena na suka ya émission na biso tokutana na bino mokolo mosusu pena bana mboka mosusu. Merci.